papa lié biso mingi. Vous comprenez, papa bandoki. Si vous bana ba otala ke papa komi da ko lemba. Ba motala pe papa hypocrisie les qui trop. Donc pousser bana ba tu ba ko mo lakisa ba kaleso, ndenge lelo boko mo mona ndeko na biso moi sa ko mo lakisa ba kaleso. Ndeko na biso moi si wana azaki danseuse mo malamu, renommé na mboka na biso Congo. Mais le loko bine ezalaka lisusu te omona azobina bwa atomboli robi na nsima nzoto nyonso emonani bana bamoni mwana oyo azalaki epai ya papa aherite nguya nyonso ya ndako parce que bando yo bayokana lisusu te dobina fina fuka bayokana te bayokana te bongo ezala tu likambo ya bomba bayokana te Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où même. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu. Une of me les jeunes leaders. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur cette grande émission Excellence présentée par moi-même, Scotty Kabalou, la justice de la presse, toujours dans Congo Promo Télévision. Là je vois directement le boss de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Raph Ngindu. Et puis j'ai un réel plaisir d'être devant vous, en train de vous parler et puis de sentir cette attention que vous accordez toujours dans cette émission qui est large, qui ne cesse pas de s'accroître, voilà. Et l'artiste est bien affilé parce que nous allons parler de l'artiste bien affilé. Sur ce plateau, je suis avec Dropenzao. Dropenzao, peut-être un bateau Moussou Bayo Komo parce que Azad Jastar. Disque belé il a bien affilé, son nom est toujours cité. Il y a Dropenzao. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler des artistes bien affilés parce que déjà sur internet, internet, il y a déjà programme, il y a concert avec cet album positionnement, on sent vraiment que l'artiste est en train de se positionner. Toki qui est bien affilé à Zuba danseur, il y a danseuse, il y a Fabregas, vrai ou faux? Toki qui est sabalo, ou abora bayamado. Azar, il y a la test, pas bien affilé, puis bien affilé à juillet. Vrai ou faux? Dropenzao, bonsoir. Ouais, Scotty, justice de la presse congolaise. Voilà. Ouais, vraiment, qui te retrouve. Dans l'andio de l'introduction de nos lobby. Déjà, biso santé à bien. Voilà. Les ados, vraiment, mission à biso, baza vraiment, kitoko, baza pepele. Déjà, yo moyebi batambola so makolote yo ba koma véhiculer malgré tout moi propagande moi mabe linga esalama bande comme so mitema mabe yoka oh ba mituka na basoma na njili babetaki moi babetaki moi systématique banini bon dernièrement na auto mona petite sœur mo moi comment ne peut mobali mais moi za petite sœur voilà mais ça là un regret parce que petite sœur Nabiso Mobo, Ndoi avait Nabiso Mobo à la ministère de Gina et Fongi. Ok, grand pote Gina et Fongi. Grand pote Gina et Fongi, des poids Mikili. Grand pote Gina et Fongi à moi Mobali. Ah, moi Mobali. Mais c'est moi Ndoi na wana yebana te ça za moi Mobali, c'est à moi si yebana te. Voilà. Ngama na comprendre que te ngana yeba ça za moi si toi za Mobali. To yeba te po er moi aura place à Mibali. Voilà. Er moi mon a eu place à Babasi. Natala gene lo Moboye, émission ne peut za na ba vie belete. Voilà. Natala lo mon boya loba o ba kamnya bina filé ba kamnya mo bazui na njili mabosa ni série mo yekutu ya teka runzembu ba pesa ka RAF 4 je pense qu'on est à la 3e mai pour tous à la 2e mai OK on est à la 3e mai ba pesa ka RAF 4 yo po yebi RAF 4 vous comprenez mais si autant ou yekuta teka nzembu ba pesa ka RAF 4 na se bazui fuga ya benelelo beno ateki na nzembu te na musique et bon et à Dropenzao to sola nanu to la vérité est-ce que yo zo comparer
car oyo bapesi nani Shomi Dangwero na bakar ba musicien na bino bazana ngo moi te ngala okeka na ba musicien na biso parce que na ba groupe oyo ba musique ya Congo yo za chroniqueur to meka ko analyser ngo voilà ngabe na confrère na o to meka ko analyser ngo to zaka na part ya bina filé tel roi ngana muta bina filé mais to meka ko analyser ngo ba musicien na biso na mboko au Congo bande ko nyonso ba yebi na bande ko diaspora poto musicien pas mutuka il faut teka nzembu voilà ba exigeaka bango na ba patron c'est ba zimbongo wana il faut somba mutuka wenge mutelakisa biso idéologie ya misala na mutuka voilà yango lelo génération oyo peso ya jeunesse balanda yango mise muso koza na mbongo na posa soma ndako mais yo somise mutuka et par rapport ba pekisa bango bateka te mais ya biso to pesa ba mission na biso po bateka nzembu te to pesa bango poza matériel oyo ko aider bango pour na transport parce que na mboka na biso transport ya passe tant mission na biso a véhiculer et permettre à la répétition avant et permettre à un concert avant. Mais bien affilé dans tout ça, ça là on a idéologie nini. Ça apporter qu'à correction un peu bah vieux naïe, bah confère naïe parce que tolingi entreprise na biso da correct, que da na ba norme. Vous comprenez? Entreprise pour tout ngato sa bisit. Bisi meye et nandaka ba végété du végéta. Bisi nandaka ba jeté mais du jeté. Des dans ba compagnie. Mais total bis na ta répétition, c'est pas ba jeté. C'est comme pas biki rouge et comme rana retard. C'est plus mieux to pe sa mutu na mutoise à véhiculer pour ba yaka na musala avant. C'est plus mieux repé ça mutu na mutu. Ouais. Total nanga non en face au biki. To so la pena. Voiture à musicien. Ouais. C'est tout à fait normal, tu l'ex à la télévision parce que musique est bongo. Ouais. Mais comment tu peux imaginer voiture au bin affilé à pesa papa naé? OK. Il est capé dans la télévision, bato alobi papa a pesi au vie, papa a boture, papa a tangi sur ba classe, papa a bokolio. Pour na les récompenses, pour ça les bien mon robot. Est-ce que c'est vraiment obligatoire les gars à la télévision? Bah toi n'a pas carré c'est ba goye bisabango que papa a bien affilé pesa papa ne mutuka car bango pe ka benga bando boya. Car bango pe ka benga ba bando boya. Mais tant to chango bongo na ba réseaux sociaux car bango pe ka ba romoloba. Webi que tant papa zo mutuka na. Papa pona yepo atamola na mutuka amona ke fa kelem sous ville. Fa kelem sous victoire. Mais pona biso to mona ke papa mutuka na eke aider ko utane même des bonhommes ko komane même matete faut na mutuka. Vous comprenez? Mais papa lobagi mutuka na il faut que na ngolem sous ville. Mais tant que papa zui mutuka wana azoya ka matete makolo kaka batu ba komo lo ba sous mutuka na zagi ya lukuta. Vous comprenez pas si batu baza? Batu baza bana bandenge na bango bazula makambo bana ndenge na bango ba comprendre makambo et a passi nyonso notre chaka bongo za pona ko aider batu ko lakisa batu ndenge nzamba opambola biso ndenge biso beto otambola na nzambe papa na biso oyo tozwaki yango topesaki to mona ndeko moi comment na commentaire est-ce que papa no tanga botaki yo na maternité est-ce que ndima ba filmer voilà to apena ba papa musu ba luka mabota azwa mabota de tanga bota un jour wana filma mwana na seli epé fête et ça la maga il y a autant la bune à filer les lots parce que reculer devant c'était les tout premiers au projet de l'artiste bien affilé maintenant toi on a qu'à positionnement ouais. Bah toi ça a différence auto différence manque de ça na ba mélomane je ne sais pas si pas bien peut entreprise bo ça là déjà album Ali Bosso et là qui n'a plus de succès et comment qui plus de succès par rapport à positionnement non bat babongo a offert croire batu et ça ka bateau yebi wana ba campagne ba jaloux ba campagne ba faible bateau aussi ba cylindre ba osala ngo. Vous comprenez? Bateau baza jalouté, ba yebi que positionnement et ça positionnement. C'est Tomika quoi analyser, Tomika ça la différence. Vous êtes positionné dans la polémique, tout ça reculer devant. Tout ça reculer devant et ben ma titre moko. Voilà. Tu bimi ça mon choix. Na mon choix tant tu bimi ça on dit moi ne connaîtra succès mais tu as critiqué. Voilà. Tu as critiqué na son makelele, marambe belé. Et par après, à sa première leader, il y a jeune au azonga sima kondima fanatique ne koyoka bango kozonga na réseaux sociaux pour na kolobake nazo bongisa après sa zonga studio abongisa nzamba sunga album wana lelo sala succès album wana bima sans générique sans intro il faut to lobango album ebele bima na Congo il faut battre générique na kati album wana bima sans intro tobeta plus de 62 concerts
awa na Kinshasa 62 conseils en obéissance ba commune nini c'est ça les problèmes beta na ba kermesse nyonso oyo ezali na ville ya Kinshasa na Bandal to beti na balingwa la kermesse nyonso yebi ya munene na mboka na biso Congo awa na Kinshasa to betaki ka wana na positionnement to kenda na ba province na biso awa ya Congo to kenda na Matadi yebi ke ba kermesse a ezalaka na ba Matadi boma to beta yango nyonso to fandeka wana te na reculer devant to ke so Angola oyo koma le roi Paris na biso na musique na Congo to ke Angola to beti na Angola ba place ba musiciens congolais ba beta raté biso moto kenda kuna to créer yango après to beta na junior to sali concert d'étouffement to zongi Kinshasa bazela bino na Rotana batu bazela bino na Flef Congo Hotel bazela bino peut-être na showbiz mais batu benga bazela biso mbango bongo ndeni na orchestre autant total to sali reculer des fois ezaki seka na inana pamba bino bozela ngona Rotana ndeni comment fait vous passer biso temps bino kula wala public te hein non tout ça public parce que to beta ki na village ne pas on village Temba to beta wana biso beta collaboration te na village Temba to ba conseil zo beta lelo za bazo benga batu ba proposer bino bo beta bo sali collaboration bo sali coproduction biso to beta ya bon te biso to beta ya caché to teki billet na porte batu ba koti wana na reculer devant voilà on comprend car reculer devant. C'est ce qu'on a un positionnement. C'est aussi la différence. Positionnement qu'on a reculé devant. Positionnement, les gens ont 17 titres. 17 titres, oh, les auditeurs de la bonne musique, bah, consomment. En plus, on a le positionnement, bah, clip nango. Et ça, on a reculé devant. L'artiste a bien affilé, a osé même, il a évolué. Vous comprenez, a évolué. En plus, à travers le HB, le réalisateur a mis Nene Yamboko. Sur le tali, il a reculé des faits à qui bangote. Vraiment une évolution. En plus, côté son, au moins le son a évolué et amélioré. Et on a reculé des ventes. Sauf que sur le plan profondeur thématique, au moins a évolué les sous. Maintenant, on va payer bien affilé. Oui, ça bien. Comprenez où est place à bien. Babi bien affilé est basé sur la monotonie. Banzem babi affilé n'a reculé devant, n'a positionnement. Balobi n'engue manko. Est-ce que c'est pas les temps que c'est pas les temps que bien affilé pas comment reconsulter ba parler. Par rapport apparemment comment banzem on est moko. Scotty, yo a chroniqueur. Tant ba monotonie, peut ça ba argument. Monotonie au côté ni. Côté écriture ou bien côté ni. Guitare moko jamais. Jamais. Mboka na biso Congo to na jara na odemba. Mais soko tali ki binafilisme. Awa sala sendios, awa sangisa nyonso odemba za na kati. Chacho za na kati. Binafile ye moko pe origine na za na kati wana. So tali côté komeli. Lo banzem le roi ba chemin de la vie. Ya banzembo ezali na reculer devant te. So tali na kati wana lelo a honorer Vieux na Eredi ya Misi, papa na Eredi ya Misi. Très très belle chanson. Bansem le roi ba chemin de la vie. Au moins album wana kokanité. Et ça ba campagne ya bateau lelo. Baza sous na succès te, ba komi ba faible, ba linga ba faire croire na batu ke positionnement zo simbati. Mais là on a mboko au Congo. Kota l'héritier watana be simana enani. Tala ba générique e uti obimawa. Moka zai mutauti na likolo na ya kwa ina se likolo bukani. Alinga matela nzeta bata robino mundibu likole bugani nzete tigali ye likole bugani tolandango nanga na yo tolandango na émission B1 musique l'artiste Fabre Gaz a payé sa binafilé conseil à lobby c'est le temps en plus binafila s'est concentré dans mambo etali promotion et album naie lui il est basé dans les polémiques machin tout ça et puis on a un problème na bandeko naie na expastron naie tout ça il tire à tout le monde. Comment il est là, Scotty, c'est pas le artiste on a jeunesse, na génération na bonde bazana, artiste soit ça la promotion le roi bina filazati. Na bango nyoso. Yo tala la télé, yo kara radio, oza branché na ba plateforme nyoso internet, artiste soit ça la promotion. Siko na bango mi balé, na muto lelo ba lo baza distrait, banze mune lelo se ka tie micro bo batu ba oyemba. Na muto asala tale bela banze mu yo yebi album mango. Place ni na beta ka tchaka micro be batu ba oyemba banzemba. Ezate yo bi Brenda te. Hein? Brenda. Ezaka nzembu. Ngala bien oza ka briquer ba tokisa ma desu. Oh. Ezaka nzembu te. Nzembu za ba morgue. Nzembu ya ba morgue. Nzembu ya ba chemin de la vie. O senti nzembu etikala éternellement. Les ailes papa na
biso souverain Jibem Piana Lobara. Mais comment on discuter na papa ou comment on discuter na bandeko na yo? Chali Materazzi à Salabina File. Comment na yo? Voilà, Chali Materazzi. Dazuye yo, il y a trop de ça. Comment on peut citer? O enregistre ça Chali Materazzi. Yo mto sala songi pour bina file akabana na ye. C'est Daya Mado à sala nini. Ok, sous musique, sous acoustique 10 à match. Balaki baninga nae. Basala ye nini ya ilika na télévision na émission monene ya Congo Web a tiré bango baba la bout portant. Moi je ne pense pas que Nathan o bina fila rosa Nathan ya kolobe la ba frère ni wana mabe. À vrai dire c'est tobito ça classement lelo. Voilà. Neto sala ba hit parade. Na hit parade bina filé bazate. OK. Na hit parade Messi ik bazate. C'est papa na bango to azati. Bosco bango bano. Vous comprendre? Mais nous sommes le coup moi nezongara et pas papa. OK. Parce que papa a rôle lemba, moi n'a pas eu relève. Vous comprenez? Pour Nathan papa lembi. Nathan papa makasi ali souste. Nathan moi nous azo bundela papa, c'est Messi. Na ko pas été papa oyo ba bundela ba mukona inane. Non, papa c'est ton nom papa na na musique. Bina fila za mkola fabrication. Kasi papa na na musique. Papa oui. Oh. Histoire va changer en côté. Il m'a dit papa n'a une musique. Moi tu vas changer en côté. Papa va débélé, papa n'est tout kaluji mais papa oyo tremper les kaiwana, papa n'a iwana. Muto otanga kombo, wa to ko boyate mais le papa lembi. Papa pesa azo lemba pour hypocriser les cas qui trop. Mutema ya makasi les cas qui trop. Ndebo komo ko zoti ba danser za papa non, na bango panabino. Ovi sabalo boye na ye panabino. Bandeko ba kuna ba komo comprendre le lenge papa zalagi. Ba komo comprendre. Omoni na vie, boko za bozagi na papa na bino mo boye. Ba yebisa no papa na randoki. Ye mutalia rabana moko na famille. Moko boko comprendre que bozagi 10, boko mo sila, boko mo tika la 3. Mais moi olenge la. Bon, to tika na papa, nzambe ga batela ye. Total à papa la musique. Hein? Total à papa la musique. Nous sommes battre les potes aussi déjà. Papa lié biso mingi. Vous comprenez papa bandoki. Si vous bana ba otala ke papa komida ko lemba. Ba motala pe papa hypocriser l'équipe trop. Voilà. Papa na teva oloba alati basket ya 1000 €. Ba danseuse na bazo zwa 4000 francs en transport. Bana batu ba vivre ndeni. Vous avez poussé bana batu ba ko relaxer ba kaleso ndenge lelo boko mo mona ndeko na biso moi ça ko relaxer ba kaleso ndeko na biso moi si wana azaki danseuse mo malamu renommé na mboka na biso Congo mais lelo ko bine ezala lisusu te o mona zo bina bwa atomboli robi na sima nzoto nyonso monani lelo ko mo bina bwa bini boye na habite c'est ba terme ni na ro utiliser o eza sans tabouté ndeko na biso azaki na comportement na te to ebaki na loketo na robina mais lelo ko mo sala bon nyonso to na relaxer ba fruit nini papa comme faible bana pese ba fani na ndako papa ba comme faible succès ali yonde bino bala comme ko récupérer mais bana ba moni mwana o azaki epa ya papa a hérité nguya nyonso ya ndaku lelo ye mutako mo sala lokumu wana ya village bana ba osana nini ba yo talati yaya utika wana bazali bota mokoti c'est papa comme faible ba okimela wa ba kima pa et pa ba papa mususu et pa ba ndeko mususu parce que ba batela bango ndaku na bango moko o eza esika ba utaki bango nyonso muninga na bango akenda asale eloko batela bango malamu o considérer bango ya to penza to sola et dans la question moko boy na tout na yo o répondre entre vrai ou faux. OK. Vrai ou faux bina filé a outi ko longola chauffeur na parce qu'il y a qui atika polémique na fabrication kolongola chauffeur na parce qu'il y a conseil chauffeur na pesa que conseil d'abord on a yo chauffeur o ya la mamba ba ville breaking o ya la mamba ba monteur ba mafuta ba huile de frein ou ba yo na mamba musique chauffeur musique etaliete chauffeur a limité à resolola na bina filer makambo etali transport ana temps solane musique idée. OK. Bato basola kana bina filé ba musique ils ba Arnaud Wambi ils ba Dropenzaou ya ba CG Vinci-Loulou ya ba DRT Sasa chauffeur oyo sur la musique comment ba question au plonger il y a des faux bina filé avec la culture moroboé ya bolamu moroboé à chaque anniversaire il y a maman, il y a Fabrigas. Il s'est rendu avec un cadeau. Et puis, année passée, qu'il n'a été pour l'année. Année où tu l'as parce que Bando Yok Bayo Kanali soutien. Dobina Fina Fougas Bokanate. Bayo Kanate, bon, ils allaient sur les Kamba Bomba. Bayo Kanate.
Mais tu penses pas que les linges sales c'est l'enfant famille? Tu es sur la tête, tu es le bangoud. Pour éviter de sur la tête. Tu es sur la tête, bah linge comme belé. Au sur la ma pour bantager pour la. Tu sur la tête, tu sur la tête, tu sur la tête. Tu sur la tête, tu sur la tête. C'est quoi bien affilé? Parce que tout le monde qui a la souka, après la souka, on va s'appeler ce programme parce qu'il est prévu beaucoup de programmes où déjà ils ont déjà fin prêt, tout le monde a qui déjà calendrier bima qui par rapport à concert parce que le barabine affilé on a succès mais à betaraboité bateau ba lo bateau a distrait ba bimisa pe ya bango. Pour une vérité soit abino. Vérité nini koko soit biso. Biso ne tant tolobara vérité, ne pesara batu douleur. Tant tolobara vérité. Biso to mona baba omoni ndoki belela. Biso to moni ndoki to belela. Et comme isu so biso to komi ben poli et comme biso to a distrait au lieu to ça la promotion na biso. To zo mona ndoki to belela te. To mona ndoki to belela te po ani. To mona ndoki azolinga déstabiliser carrière na biso. To belela te. Tout le monde a ndoki a sa crédibilité à Moutou. Tout bel est la tête. Ndoki on a premier album c'est la bino selfie a manze mon abina c'est la bino promotion. Atinda ba collègue na yu ya bina filé bango tout bolo bela bina fila a obligé bango. Ndoki o to songa sumukie na rappeler ka ro encadrer nga nyonso. Oyeba nze moko bo Fabrigas ba imango na bina filé. Fabrigas ataka veste ya jaune bina fila ataka ya bleu boy. Ndoki anze mando ya nani ya vena bisona ya bina so jina. Kitokos azwa bilamba na ye apesa ndoki wana na tona la ndoki ta komi ndoki kaka lelo po succès komi non oyebi tango loba azwa nzembu a ce téléphone ba oyemba oyebi asala on a plusieurs musiciens a to sala on a moko abenga se lipeka se likolo se nani ya ye likolo na ye se ni se ki suki na ye a to sa yela ngoti le nzembu ane comme aveugle miswane mona le sous te ne ba benga se misu e mona te nzembu rebeta wapi OK kasit. Et le but est que y ait mouta pesa bina filé succès un album reculé devant. Bina filé à côté studio y est moko. Ben fort personnel. Et foyer musique et produit album reculé devant. Mon choix salagi de succès. Après il y a eu ba vidéo. C'est que mon choix salagi succès était. Est-ce qu'elle a ça la vidéo? Est-ce que tu penses que succès bina filé bana mon choix bina na mona baba? Succès bina filé bani na mona baba. OK. Et banina on a ba solo foko. OK. Après te oya na mwana baba. Siksa bina file be bandaka wana te. Place yo yebi auta. Siksa bina file banina musique ya Nzambe. Tuna ba matu Samuel, tuna Foxy Day. Et sika bina file beta. Foxy Day ezara lokola wenge musique ya orchestre ya Nzambe. Bina file auta kuna. Tuna bébé Souza. Bina file ezara dana ba face spam. À l'époque moi na muke bina fila beta awa na fikini awa tutu kaluja matse na podium awa ndama Robino mundibu nande ko na biso Diego Milito bana yoko to yebi histoire na yebi histoire siko batebele ba mona rara lelo bina file le la valorisaka andimane ko mi benga élève anima ko benga mutu maître c'est que mutu ngazaki pe maître solo non ezaki combo yaki combo question nga suka na ibananu parce que naimba kibe Gina to soleil pe na Gina yeba pesa ka mutu ka tsaka nzembu mais ben azwa fuga tsa nzembu te yeba pesa ka mutu ka deuxième main ateki nzembu na mutu azwi mutu ka te ba beta na njili matche nzembu te on se comparer na bango ta degré place ki mutema mabezo za ba poto na décembre ba poto na décembre double mix na Lyon double mix bonne chance ça bon. Voilà. Mais TV dans la radio. Bonne chance avant. Une très belle émission qu'on a essayé un peu de ramasser. Mais récemment, nos rendez-vous, il y aura une émission vraiment de 50 minutes avec des questions préparées au Bino Routine dans questionnaire. Routine dans questionnaire avec ce monsieur qui est à mes côtés. Donc, comme il a Souka, essaye un peu de nous parler. Programme non, il y a bien affilé. Parce que ça lui peut bien bien affilé à comment on a bien affilé l'Angola, comment on a bien affilé Nakati à Afrique du Sud, ça fait déjà du bien. Éclaircir le biseau, tourner en les en ouais, nous sommes en récit album na biso positionnement. Album au bande quoi mité ma babé, balinga ba faire croire batuke album mais aussi mbaté, bande quoi mité ma babé au balinga ba faire croire batuke, to kota na distraction to ça la promotion. Mais biso na conscience na biso to ebege to ça la promotion, ba fruit nango yango ego mo futa biso, to za la Angola.
Nangola toza na province ya Mbanza Congo, tolonga Mbanza Congo toke soyo, tant tolonga soyo tozongi lisusu awa na Congo na biso, toke na province na biso ya Mwanda, kolonga na biso Mwanda tozongi Kinshasa topemi muke, tozongi su Angola na capitaine na Luanda. Sima nango tokolonga Luanda toke su Kamfufu. Sima ya Kamfufu tozongi Luanda toye Kinshasa topemi susu Ndambu. Na Ndambu wana tokopema wana à le fait des amoureux, tous avons en Afrique du Sud. Ok. On dirait pas les premiers pays aux hein? Les premiers décembre. On est aux Alatés. Aux Alatés parce que c'est anniversaire à M. Ig. Il y a bien affilé. Tout ça, là, on a na Luanda. Acoustique, moi, ils ont préparé, ils ont VIP, ils ont monté au grand prêtre Aigle Tchara. Ils ont guichet fermé. Le système a bon. Voilà, grand prêtre Paolo Tudulu, Papim Paka Barozala, grand prêtre à Luanda, Fatoubo Avida, Bayoana Bakoti. Est-ce que bien affilé va peut-être continuer à $100? Hein? Il y a $100. Non, tu bêtises. Comment tu as dit ça? Non, tu bêtises. Mais bon, mais bon, qui a moi, l'émission Papi Boma pour organiser concert. Vous avez combien? Et regarde. 500. N'a besoin de l'Obana. Tout ça, on a mars. Ok. Toi, on a mars. Et la mars, c'est la Funaza parce qu'ils avaient un mois anniversaire dans la Funaza. C'est la fin de cette émission. Il y a trop de et c'est un peu de remercier les gens qui te soutiennent parce que Bika Mabang et ça la rappelle à moi bien. Ouais, bah tout bas on a biso boza na complexité na moi na muke na mukolo na papa na mwana mutabeti Zénith de Paris jusqu'alors azate. Mutabeti Olympia jusqu'alors azate. Mutabeti Bercy jusqu'alors azate. Biso nyonso à la recherche des paix quotidiens. Donc tozo bundana kaka, tozo bundana kaka. Bo c'est la générique na bino zoya, générique na bino zoya kalamingi te pema nzambe bobina. Nde bobina na gauche. Touro bobina pema nzambe générique éducatif. Né tozara na ba chanson éducatif, négalement peut toyer la bino générique éducatif. Et ate que générique mo ba oyebisa papa ndona accorder nga 2 minutes na loba pardon. Et ate générique mo na miso bana papa na bana ba fandi yozo ba denda. O dende sikini na comprendre te. O da générique éducatif, bo c'est la bozwango kalamingité. Donc bambote belé na richi kanga Siliste de Lyon, Eric Isoka selon les cœurs, Joël Loubala selon les cœurs, Jonathan Farrell, 3 fois Newman et pourquoi pas Bénédicte Moussouamba selon les cœurs de Dropenzaou, Tobo Sanité, Yves Kongolo, mon papa Soleil Nganziama, ya maman Jeannette Lomboto, ya Flora Pambani. Voilà. C'est la fin de cette très belle émission. J'étais avec Dropenzaou. On a parlé de Binafili, on a parlé de la musique, faute de temps parce que la télévision c'est les temps. Et quant à moi, je dis merci à vous tous qui vous avez suivi cette émission. C'est la fin. Veuillez me retrouver très prochainement avec un nouveau invité avec le même plaisir. Au revoir. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.